que vous êtes des mal éduqués. Vous êtes très très mal éduqués. Parce que mon cœur, si ma moutou, il fallait pas vous toucher. Maman, il va master na binoté, ok? Maman, il va camarade na binoté. Avec camarade na ngati. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que là, vous voyez, c'est maman Livlembe Kabila. Cette maman qui a un grand cœur, cette maman, son cœur rempli d'amour. Je pense que vous êtes en train de voir. Oh, Bozo Monana, c'est Arachou. Et c'est maman Olive qui est en train de préparer. Est-ce que vous ne pouvez même pas penser à Bolamou ya maman Ol? Même si c'est pour la communauté congolaise, même attaque pour la Bolamou na yemoko, vous ne pouvez pas penser faire tout ça. Elle vous a montré l'amour. Elle vous a donné aussi la vie. Elle vous a même aidé une fois de prendre même à ta moi Maya Komela. Est-ce qu'elle mérite ce genre de traitement? Est-ce qu'elle mérite ça? Émission oh, en tout cas, vous devez supporter parce qu'il y a des vérités dedans. Supporter parce qu'il y a des vérités. Qui est derrière? Ezali makambo oyo ekoki kokotsa même kufa, ezali makambo oyo même ekoki kozang sa batu ebele confiance à faire oyo il y a Barin et puis cette affaire aussi il y a Arachou. En tout cas, prenez le chef. Barcelone to coquette avant les sapino. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le cours de bonne conduite. Soyez le bienvenu. Moi c'est votre frère Tadinga Lapa. Encore une fois, Nzambea azala nabino, bakimia ekota na ba famille nabino, bakimia ekota bizika nyonso bino bozo kolanda émission depuis bisika ezwami bino, biso tozali na République démocratique du Congo. Bisika boni Top Media ezo ko sala musala nango. Musala et bengi biso lisusu encore une fois na kansi na les deux attaques on a outu kocha, vous avez compris que nous voulons parler de cette situation oyo. Ezoko sala Sony, il faut qu'on se le dise, cette situation au Ezoko bimisa Maya Misu, cette situation oyo Ezoko tia batu belé en cause, cette situation au Ezoko touché même na ba personnalité à batu. O ezali o etali mama na biso Arachou na bande konanga coquette que je cite le nom. Ndekonanga Donja, Ndekonanga Mususu Barcelone, Oyo Bazali, en tout cas ce sont des femmes. Oyope Bazali na ba famille na bango. Nous avons vu dernièrement Ndekonatso Koketa Outeki Kobala. Barcelone aussi a sa vie privée, Mama Donja a sa vie privée et aussi Arachou Azali Pe na droit ya kozala respecté par rapport à la situation Oyo Ezo Koleka na internet. En tout cas, prenez le temps de suivre cette émission, mesdames et messieurs. La communauté congolaise, prenez vos chaises, mettez vos chaises devant. Une façon, il y a koluka moyen bozo apena moi les sons par rapport il y a makambo oyo eza awa parce que en tout cas il faut que tout ça l'effort. Il faut tout ça l'effort la communauté. Vous avez la grâce aujourd'hui bande konanga o bwana poto. Na longana no chapeau po non solana bino parce que makambo ya somo ezali awa makambo ya somo ezali awa parce que c'est vraiment somo c'est vraiment somo bouti kolanda déjà Barcelone na introduction na ngawana bouti kolanda maloba alobi na kanisi eza na makambo susu oyo eza na kati ya émission oyo obino vraiment bokozwa part bopesa biso ka justement matoi na bino bopesa biso justement temps et vous allez comprendre nini oyo allez cacher na kati ya émission oyo. Mais j'en profite aussi pour dire un grand merci à maman Bijou Nketani, maman 90%. En tout cas maman Bijou, la mère de plaisir lorsqu'on parle de la femme, lorsqu'on parle de la femme, lorsqu'on parle de maman. Nazomona maman Bijou Nketani, maman 90% à son âge, mais elle est en train de continuer toujours à reposer acte responsable. Azo continue toujours ko sala musala na ndenge et longobani. Un grand merci aussi à papa Jean-Pascal Leka parce que pembeni à maman, il y a un grand homme, un papa responsable au nom de papa Jean-Pascal Leka Nzamba Zalanabino. Le Big Boss, Papa Noé Mavakala Nzinga, Big Boss, merci beaucoup pour la gestion de Top Media Télévision depuis Canada. Un grand merci à Maman Zozo, Nabenga Kaye, la Cour suprême. En tout cas, maman,
Nzambe azwa lokumu. Merci pour na passage conseil Nabino. Nzambe azala Nabino la Cour suprême. Maman Déborah Lubanda Kiloba mère à Calgary, c'est-à-dire maman surprise. Encore une fois Nzambe azala Nabino maman na linga passage conseil Nabino. Un grand merci aussi à Christelle Djouma. Christelle Djouma, Djouma yaba Christelle, Christelle Djouma, ma sœur Christelle Djouma, Nzambe azalanayo, ma sœur Djouma, Nzambe azalanayo, Nzambe abatelayo, toi, ton mari et puis tes enfants, Christelle Djouma, Nzambe azalanayo. Un grand merci à maman Émilie Seti Maïnga, un grand merci à maman Yvette Mbango. Voilà, émission Nabiso Ezoko Banda Awa. Bertin Konde, je peux jamais commencer cette émission sans pour autant penser nayo mbongo propre. Nzambe azala nabino tozu siko bakiti to luka moto solo nabino bandeko balandi ya Top Media Télévision bino baye bolingaka émission oyo le code de bonne conduite. Il n'y a que deux émissions à Top Media Télévision. Nous avons le code de bonne conduite et de l'autre côté, nous avons la maturité spirituelle. Et à Wabozalina, le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite, cette émission, Ozalina mon messano. Et dans mon messano, yakoya comme melabino makambo bino bolingaka mingi. Arachou, qu'est-ce qui se passe? Arachou, problème nini? Banani o bazali derrière Arachou et pourquoi Arachou azan lelo na rage? Qu'est-ce qui pousse ndeko ya mwasi ya kosala pe ya poser ba acte oyo ya koloba ete kalate ya koloba beki makambo koko ayebisa so monindo ki belela tout au long ya vidéo auto sala. En tout cas, nous allons vous donner des éléments, des choses où beaucoup moyen pour récupérer quelque chose de bien. Mais j'en profite pour vous dire ceci. Mes frères et sœurs, à chaque fois lorsqu'il y a un problème dans la place publique, les réseaux sociaux, makambo nyonso eyaka na réseaux sociaux, je vous demanderai de prendre le temps yako examiner et puis derrière yango de retirer moi les sons moko. Makambo nyonso eyaka na réseaux sociaux, lokuta ezalaka. Makambo nyonso eyaka na réseaux sociaux, vérité pe ezalaka. Siko derrière ba vérité na ba lokuta wana, nous devons toujours kotiraka leçon moko à chaque fois que eloko donc yé na réseaux sociaux. Tozalaka pressé ya kobando condamné na kobanda ko finga te. Tozalaka pressé ya kobanda ko finga na ko condamné te. Yo o peut-être nanu makambo yo eyeli yo te. O makambo nyonso ya ba sexta, makambo nyonso ya ba rein, makambo nyonso ya kindumba, ya kimuyibi, ya mibali ya batu, makambo ebele o nyonso donc eza ya mabe. O yo po yebi que tu es dedans. O sala kango. Mais ebimaka te ba yebaka te. Ndeko na ngai, aujourd'hui je viens à travers cette vidéo na exhorter yo d'abandonner parce qu'il y a un jour ou peut-être au kokine penati au souki na mirmo boe porte donc ezate. Et je vais encore te signaler, en faisant tout ça, il y a une personne oyo a sala mutu na yo, a sala mayele na yo, a sala conscience na yo, oyo ala lisaka yo, ala musaka yo, oyo asala ka ke yo o respirer au nom de Dieu, oyo azali créateur na yo, o azali créateur mokili pe na se ba acte nyonso pozaka na makamwa nyonso yo sala ka ye amonaka yo. Yé amonaka yo. Et ti atika kayo wana ayebi tina atika kayo. Peut-être eza po yo conscience pour abandonner tout ce genre de choses. Ezalaka peut-être po yo ozwa conscience. To demere kaka na makambo ezali ya mabete. Yo pe nanu donc komeli yo tende konangai. Ko souhaiter pété e komela yo. Mais ba o nyonso bazo kotambola na limemia na banzela o esengeli na ko respecter principe. Nous sommes là justement pour faire notre travail. On ne vient pas ici pour imposer Moutoumou Koboui. Mais ici, je vais parler avec le maman, la femme, qui est Nani Otokoki Kobenga et Mwasi. Le comportement d'une femme. Malobaya Mwasi. Ndenge nini Mwasi akoki kozala. Ndenge nini Mwasi akoki ko vivre. Tout ce qui se passe sur la place publique actuellement, si vous regardez, il n'y a que les femmes. Il n'y a que les femmes. Parce que scandale, nous sommes presque sur la place publique. Il n'y a que les femmes. Bassi na bassi. Une femme sage battue sa maison, Bande Konanga.
Nous les hommes, nous devons faire très attention dans la relation, dans la base de dans la place nous devons faire très attention. Prenez le temps de bien comprendre la personne. Prenez le temps de bien comprendre le milieu. Prenez le temps de bien comprendre d'où vient cette personne. Maman naye azala ndengenin, papa naye donc azala ndengenin. Ceux qui au komati na bako côté souka même ataka et pas ya papa na maman. Parce que et pas ya papa na maman okokipe kozwa okokipe kozwa idée ya moi si oyo akokipe kozala na kati ya ndaku na yo. Ouais, je sais, il y a certaines personnes bakoyebsanga que maman moko pe azalaki ndumba, papa moko pe azalaki ndumba, mais na kati ya kindumba na bango baboti mwana mobwe, mwana wana azali ndumba te, azali na kimoyibi te, azali na masanga te, azali na milangwa te, azali na babiloko wana nyonso te, bazalaka. Mais il faut avoir Dieu. Les problèmes de rein, il y a maman Olive Lembe. Aujourd'hui, un sujet. Les problèmes de rein, il y a maman Olive. Aujourd'hui, ezali et comme le coup là, fonds de commerce. Moi je pose au lelo nazo lingana toute la question na bande konanga ba congolais, pourquoi biso to lingaka te loboko oyo ezo sunga to simba yango makasi et continuer kaka ko sunga? Pourquoi to lingaka yango te? Pourquoi aujourd'hui nous les Congolais, au lieu de fustiger ba comportement ya mabe, ba acte o ezali ya mabe, mais au Komona il y a des personnes qui sont derrière ba acte wana pour soutenir ça. Pourquoi aujourd'hui nous les Congolais, au lieu tozo makolo na biso to longolango na banzela o ezali ya malonga te, mais il y a certaines personnes qui sont en train d'accompagner makambu ya mabe. Insulte nyonso ya mokili, ce qui insulte. En tout cas, nazalaka clair, il y a kobenga bango bazoba. Bazalaka na ba ils n'ont pas des arguments, je vais dire. Vous comprenez, des fois lingala c'est très compliqué, mais bon, je fais avec. Bazalaka argument, il y a bazoba, le faible, ne bakenaka directement na ba insulte. Est-ce que maman Olive aujourd'hui, si ceux qui appellent maman solo, que maman zaka na problème, il faut aluka kaka rein, il y a ba comédien ou bien ba comédienne. Docteur ayebisaka ye ou bien nzambe ayebisaka ye, il faut kaka o memelanga ba rein wana. Tout ça est bimi, pourquoi? C'est parce que maman Olive azu bande konaye ya ba comédien amemi bango Lubumbashi une façon ya kokenoko ça la clôture, il y a mois de la femme. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi? Pour tous ko bénéficier nin, pour tous ko zoanin. Les Congolais s'il vous plaît, lelo batu nyonso bakoma koyeba keso yoki kama kelele même ata na gare, c'est que c'est un Congolais. Ceux qui oyoki moi buzoba moko boy na place mo boy, c'est que c'est un Congolais. Ceux qui oyoki bosoto mo boza na place mo boy, c'est que c'est un Congolais. Image au Congolais à même na mboka même na bamboka bapaya ezala kaka image ya mabe. C'est pour quel intérêt? Nous allons gagner quoi? Nous allons bénéficier quoi? Maman, ti herbe bozo finga wana, ti herbe finga ka. So silisi ko finga na suka nango ozwaka nini? Et le côté, le contraire, ozo kotisa makambo mabe kati na vie na yo. Vous avez des enfants, vous avez des bozali na ba famille, bozali na mibali, bozali na lobby na bino, bozo ko préparer ango ndenge nini. Je vais parler avec toutes les mamans du monde. Moi, je défends la femme. Je défends le maman. En tout cas, je suis trop sensible à ma maman. Je suis trop sensible de la personne de la femme. Et je suis trop sensible à Kibo Moutou ya moi aussi. Et je suis trop sensible na Oyo Etali vie à moi aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette femme-là qui est censée y a porter une lumière dans mon kili. Cette femme-là qui a de valeur, cette femme-là qui a de potentiel, cette femme-là qui est censée, cette femme-là oyo balobaka oyo azali bolingo, oyo ngana lobaka que l'amour c'est Dieu et Dieu c'est l'amour et la femme na mona ka lokola nzambe.
ndenge nini mwasi wana il faut azala, ndenge nini mwasi wana faut à se comporter. Aujourd'hui est commis le mabala ya commission eza mabe to ezali malamu. Le mabala o bandeko bazo kokutana à travers les réseaux sociaux, à travers ba plateforme oyo ba relation virtuelle o biso tozo ko entreprendre. Est-ce que ezali mabe ou ezali malamu? Bandeko nanga basi dossier oyo ya ndeko oyo Arachou, en tout cas moi personnellement je connais pas cette dame, je connais pas cette sœur. Zona Kiti Fanda, j'en suis sûr que vous avez des parents, j'en suis sûr que vous avez déjà des enfants, j'en suis sûr que vous avez aussi un homme Nandako. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Une femme à sokoli mai, à tchepe poudre, à tchepe make-up ou à zupena mayele naye aye po abana kobimisa, des choses graves, sérieuses, des choses oyo ekoki kopelisa moto et détruire ba vie ya batu ebele et kotisi batu ebele na ba problème ebele et kotisi pe ebele ba kacho ebele pe ba koti na ba conflit. Vous vous sentez comment? Pourquoi vous ne voulez pas respecter Maman Olive Lembe Kabila? Lisu Mounaye ezalakanine. C'est parce que Asunga Kabatu, c'est parce que Asunga Kaba comédien. Ici, je ne viens pas pour défendre Maman Olive. En tout cas, je viens pour défendre la personne de la femme. Oyozali, personnalité d'une grande dame, d'une maman. Oyozali, piétinée. Oyo, aujourd'hui, ça saute aux yeux. Oyo, donc aujourd'hui, Babola Mounaye, Ezo Lukako, Kobalukelaye, ma bépe comme un sujet, il y a chantage, il y a ba émission, il y a Lukako réduire. Non. Lorsque vous faites ça, vous avez des parents aussi. Vous avez des familles. Il y a une malédiction oyo ekozala likolo na bino soki makambo bino bozo koloba ezali ya solote ou soki makambo bino bozo koloba bozo ko respecter principe na ndenge esalemeli. Tout ça je vois les mamans. Tout ça nyonso wana nazomona ba maman. Le problème y a barin y a Maman Olive. En tout cas, mes frères et sœurs, entre nous, tout mekako solo là, vraiment, s'il vous plaît, entre nous, tout mekako solo là. Entre nous, tout mekako solo là. Entre nous, tout mekako solo là. Pourquoi aujourd'hui, les gens veulent qu'on bébisa kaka image ya Maman Oyo? Pourquoi les gens aujourd'hui, bazo luka ko détruire kaka image ya Maman Oyo? Libala ya Arachou, il paraît. Baba lisa ya kobalisa ba pesa libala wana et pas ya Maman Olive. Une personne avec sa conscience lokolanga tadingalapa. Une personne qui a des nerfs solides lokolanga tadingalapa. Une personne oyo azali na culture bien élevée lokolanga tadingalapa. On vient me faire une proposition ou une présentation d'une personne. Nasimanango bachelinga munduki te, bachelinga poison te, même si bachelinga munduki, même si bachelinga poison, même si bachelinga mbongo. Si je ne suis pas convaincu, je ne me mettrai pas derrière cette proposition ou bien derrière cette présentation. Je ne me mettrai pas. Je ne me mettrai pas. Aujourd'hui, nous avons des amis, il faut qu'on se le dise. Nous avons des amis aujourd'hui. Akutani na moi si nanzela Facebook, akutani na moi si nanzela ya WhatsApp, akutani na moi si à travers une personne, akutani na mobali à travers connaissance mobwe akutani na fille mobwe na statut à camarade mobwe lelo banda komoko bazo évoluer, bazo sala vie na bango, ils avancent. Pourquoi niveau il y a bassesse aux ezali na communauté na biso? Pourquoi niveau il y a animalité, mauvaise foi, jalousie oyo ezali na communauté na biso? Arachou, je pense qu'elle n'était pas mineure à l'époque. Je pense pas aussi que Arachou était vierge à l'époque, excusez-moi le terme. Je pense pas que Arachou ne connaissait pas encore Makambuya Mibali. Et là, c'était la première fois pour présenter Mobali. Balingi Saena na Mobali. Babali Saena Mobali. Ma sœur,
Même si hier tu connaissais une vérité, Oyo et Tindayo Kota Nalibala Wana, une sage femme, akobanda kopelisa ba moto du jour au lendemain te, du jour au jour te. Ozobebisa avenir na yo ozobebisa vie na yo, même vie ya bana na yo. Na bandenge ebele. Nous le cœur d'une femme est censé de supporter. Tout ça c'est quoi? C'est la souffrance. À cause de la souffrance, le Congolais bazalaka prêt ya côté kakibo mutu na bango. À cause de ya misère, le Congolais bazalaka prêt ya kondima bindima ndima sans pour autant kutu azwa temps ya ko vérifier. À cause ya kuluka kobima na situation mobo ya pasi, ya calvaire, ya chômage. Les Congolais acceptent même d'aller signer des contrats avec des diables justement pour aller à la place où on a simakomi qu'on regrettait. Une femme sage battue sa maison. Nous apprenons que Baba Lisaka Ndekonabiso a moisi. Baba Lissiye et pas Mobali. Azala na bolingo na été. Mais au moins vous avez accepté. Yakoko na mwana liboso, na mwana yami balé. Bofani penda kumoko plus de 3 ans. Ata binomoko. Ata binomoko. Pourquoi vous offingissaka la femme congolaise? Pourquoi vous offingissaka ba maman na biso Valère ba tondi sami na mokili oyo. Vous offingissaka bango pour l'intérêt nini arachou. Aujourd'hui, maman Olive abanozo ba comédien azo mema bango poto po bakendaka kosala bango teste ya barin batala barin nini eza compatible na barin ya mama Olive pour que bazwa yango balongola barin wana bapesa mama Olive abika et muto bakolongola ye barin bakotika ye na poto muto bakolongola ye barin bakosombela ye ndako muto bako rein na ye ekoza compatible avec mama Olive bakopesa ye boye bakopesa Atabino moko. Pourquoi vous voulez rabaisser cette maman Tinani? Pourquoi vous voulez rabaisser cette maman Tina niveau oyo? Est-ce que aujourd'hui nambongo o maman Olive azanango na vie na ye? Nambongo o mama wana azanango? Na ba relation o mama wana azanango? Na calendrier, na agenda na ye, na onion so mama wana azanango? Êtes-vous sûr que mama wana akoya na ye? Aluki na ye kaka ba comédien, barin oyo nzambe asalela ye? Pour ezala compatible, il faut avoir kaka rein ya comédienne pour eluka moyen et sauver vie na ye. Il y a des choses beaucoup qui kobanda koya nango na ba place publique te. Ezo honorer la femme te. Ezo honorer la femme te. En tout cas, moi ça me choque, ça me fait trop mal. Et vous voyez aussi de personnes passer pour défendre ça na énergie ya suka. Bande konanga. Énergie o biso tozo ko bebisa na makambo ezangi tina. Énergie oyo ba perdre temps o biso tozo ko sala. On peut commencer à réfléchir nini o tokoki ko sala na souffrance o déjà biso toza nango pour que na avancer. Est-ce que c'est important aujourd'hui de venir après plusieurs années yakoya komela biso ke kokonanga ayepsakanga so monindo kibelela sino mungongo ekima patati patata. Et nous apprenons aussi que il paraît que sous donda côté avec frère Wana. Et nous apprenons aussi que pendant que bozala kina frère Wana, tu avais un homme à Kinshasa aux hommes mobali wana au mema ye poto au bengsa ye poto. Et puis il y a des hommes inconscients comme ça qui acceptent de bêtises. Ah. Mais ça quoi Nzambe asali biso chaque motu na marque na ye. Moi t'as dit Kande nazaboy. Moi si mon boy to lingana kinae. Abali na yaki. Ou bien babali si yaki. Ou bien babali si na libala ya commission yaki. Akomi na ndaku na ye abandi ko bota bana na ye. Après un temps cette femme a moni que non, il faut aya epananga alukanga lisusu azwanga lisusu na koma susu mobali na ye, mais c'est impossible. Impossible. Jusqu'à ce que Mokili bako bandelango, impossible.
Impossible. On ne peut jamais commencer à avoir conscience na biso bandeko. Même tout ce qui se passe donc aujourd'hui, tout ça est ali fruit ya koluka vie appréciée, tout ça est ali fruit ya koluka ko respecter principe, tout ça est ali fruit ya koluka ko envier, tout ça est ali fruit ya kozala na culture ya malamu te. Ba Barcelone, ba victime aujourd'hui. Ba Coquette, ba victime aujourd'hui. Ba Donja, ba victime aujourd'hui. Etali biso na nini? Ezotala biso na nini? Parce que herbo kenda kosala makambo na bino, ba contrat na bino, ba nzela na bino, personne ayaka kenonde na boye nazolinga na ki sala makambo oyo ponga na zwa boye. Personne. Pourquoi toujours kaka na suka ere kenda mabende bomemela biso na télévision? Bomemela biso yango poto sala ka ba analyse, poto sala nango mbongo, poto zwa kango lokola ba matière. Mais derrière ba matière nyonso biso tozo ko sala ka oyo bande konanga. Nous devons toujours retenir eloko moko. Mes frères, mes sœurs, à chaque fois lorsqu'il y a quelque chose qui vient qui est na réseaux sociaux, à chaque fois s'il y a quelque chose oyo est na place publique, cause à la pressée ya kobando critiquer pe cause à la pressée ya kobanda ko fingate, cherche à retenir quelque chose et pe ça yo pe leçon yo mutu non komi na ba situation wana te, ne prie pas à ce que lobby okoma na ba situation wana ou bien oleka na banzela wana, ou soit yo mutu o ozo leka déjà na banzela wana oyeba nini oyo koki kosala. Je disais aujourd'hui entre parenthèses, Soki que maman Olive était souffrante à l'époque Barin et Beba qui il fallait quelqu'un pour baluka ba remplacer Barin à maman. Est-ce qu'il fallait kaka baluka kaka comédienne avec mbongo o mama wana azanango a kopesa même mutata 2 millions kutu et ko sale ni muté ma pas cité. Est-ce qu'il faut aluka kaka mama wana? Il faut aluka kaka mama wana. Pourquoi ça? Pourquoi respect wana ezalité? Lissoumounaye ezalaganine, c'est parce que c'est une Congolaise. Lissoumounaye donc ezalaganine, c'est parce que à Edakabat. Lissoumounaye, pourquoi les Congolais aujourd'hui balingite loboko o et salisa mutu ba soutenir ango et keneli boso? Pourquoi les Congolais aujourd'hui bayaka na pierre mokote au mutu azosala déjà un gana kende to baksa deuxième pierre pour ekoma 2 3 4 5 et puis to tombola? Pourquoi vous cherchez toujours Yakobano tirer Moutoukaka vers Nassima, vers le bas? Pourquoi? Pourquoi? Akolukane batumisu soute, akozwane batumisu soute, aye na yekaka azu na yekaka ba comédienne. A sélectionner kaka ba comédienne et puis ya Kinshasa awa ou bien ya Congo. Pensez-vous que si réellement c'est le cas, cette maman pouvait chercher Batuka ya Congo awa kaka na Kinshasa awa avec son argent? Parce que moi je suppose que na makambo bazoloba eza makambo donc Salemi maman était encore dans pouvoir. Son homme était encore dans na pouvoir. Vous pensez que donc à l'époque elle pouvait manquer moyen yoko salango moyen fallait qu'elle sale avec les comédiens? Pourquoi ça? Et tout ça le femme. Ça fait trop mal, Bande Konangaï. Ça fait trop mal. Vous êtes appelé à être une femme demain. Vous êtes appelé à gérer votre maison et votre enfant. Vous êtes appelé à élever vos enfants. Avec ça, vous mettez quoi dans mitou ya bano ya bino bakoya lobi. Et nous aussi, les chroniqueurs, nous les chroniqueuses, nous qui passons à la télé, soi-disant les analystes, dans mon université, mon côté, que batu moko ba kenda kotanga ka po ba no sala ba analyse ya ba vie privée ya batu na mokili. Ezalakate. Ce sont des comportements que nous devons fustiger. Et ça que lokola olingaka maman Olive te lokola za kombo ya maman Olive allez to pelisa caméra to bana ko tumbaye to banolobaye parce que asala nini. Parce que dans asala nini. Le Congo, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Et puis, bozo bangate.
Barin, Namoutounine, celle qui était la première dame de notre pays. Même les autorités, après tout, bakoki pe ko banda ko saisir certaines personnes à cause de ça. C'est pas bien. Parce que oh bozo ça la lelo avec maman Olive parce qu'elle n'est plus là. Lobby, vous pouvez faire ça aussi avec maman Denise parce qu'elle ne sera pas là. Parce que maman Denise n'est pas éternelle. Même après, même papa Nabiso Félix, donc à Sali même à 3 mandats, 4 mandats, sous Kanaye, à Kozala Kaka, ex-première dame. Donc, Boko Balukanaï, Boko Balukela, Yepe, allez, lobby, Boko Mirosalaka, Babilo, Yaboui. Ce sont des actes que nous devons fustiger na énergie à sous côté les mélango. Et donc, qui est bandako serait pété les sous-soutés. Mon frère, ma soeur, et dans tout ça, ils ont bénéficié nini. Vous qui suivez vidéo, témoignage maloba boy, vous qui commentez aussi mal et derrière ça, vous bénéficiez quoi, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi, vous bénéficiez quoi? Il y a certaines choses, ce sont les envoyés de diable. Ils sont venus pour nous détruire. Ils sont venus pour nous distraire. Ils sont venus pour nous côté sabiso na makambo ezali ya malongate. Ils sont venus pour nous koluka kotali sabiso makambo moko boy et décourager kamité manabiso to finga kato kota na kati ya ba calomnie de bêtises pour nous koluka moyen ya mission na bango ekokisa makakati na sena mokili. Moi si azalaka moto na lolendo. Moi si azalaka moto na dignité, moi si azalaka moto na personnalité, moi si azalaka moto ya être moko boy azali na bokeseni na nyama na mobali na mbisi na soso. Mais aujourd'hui nous retrouvons la femme plus que nyonso opena balobaka 7e bête après ceux qui do komboni non na batangaka. Excusez-moi mes mamans. Ba maman nyonso, je vous aime tant, je vous porte dans mon thème. Est-ce que ils ont un sens? Au comment on appelle Moutoumoko a fongoli caméra naïe a bandi ko cracher sur la personne de Maman Olive, s'il vous plaît, un peu y a respect. Ils ont beau mouté, ils ont qui you maté. Où allons-nous? Où allons-nous avec ça? Tokeneti wapi to continuer tu boye wapi? Tokoti que la baye o bazo landa biso na simanine. Non, ma chère, garde ça. Nous là, on n'a pas besoin de ça. Garde ça. Nous là, on n'a pas besoin de tes vérités au dozanango parce que vérité oyo o koyanango et ko changer constitution ya mboka. Tes vérités oyo o koyanango et ko changer bonne marche ya ba institution ya mboka na biso. Tes vérités oyo o koyanango et ko changer makila ya congolais ata mon côté et ko ajouter un plus na panier ya congolais ata mon côté. Garde ça, ce sont des distractions inutiles. Bande konanga tokota na babilo côté bazo distraire biso. Après avoir ko sepela na babilengi na babisengo. Tout ça là eloko que à chaque fois lorsque tu opposé acte wana simana biso, ba acte wana batu bazo ko bénéficier nango d'une manière propre. D'une manière générale, tout le monde a tiré moi par naé moi et le connaît à mokié. Aujourd'hui en tout cas nazo ebate tout ça la nini et la communauté congolaise. Jusqu'à quand nous allons continuer avec ces genres de tropitudes? Jusqu'à quand Tokozala toujours colonisé par le mal? Jusqu'à quand nous serons toujours accros par ma bêtise? Banani oba koki ko sanctionner. Vous savez, hein, la majorité des personnes au basala biloko mingi baka na diaspora. Mais moi des fois je me pose des questions. Apport il y a diaspora congolaise. Na mboka na ye Congo ezalaka nini? Na mboka na ye ezalaka nini? La communauté congolaise oyo bazali na tochaka Europe, Amérique, Asie, Océanie, apport na bango na mboka na biso, na mboka na bango ezalaka nini? Est-ce que nous allons continuer toujours na bêtise? Mes frères et sœurs, lobby et koleka lelo.
lobby ekoleka lelo ndenge nini lobby ekoleka lelo soki to opposer ba acte moko responsable. Aujourd'hui, Papa Félix est président de la République. Aujourd'hui, le président de la République, notre papa, le garant de la nation. Mais lobby peut-être herbiso to bando kende ba marche, herba to bazo kende ba marche. Mutu moko te ayebaka que non, Papa Félix sera président de la République. Mutu moko do yebate que Maman Denis sera la première dame aujourd'hui. Mais lelo bango batu baza. Ce qui veut dire que la vie tolingaka kaka komitiaka na makambo ya salité na makambo ya bosoto na makambo ya mikiete, nous devons toujours rêver grand. Pour rêver grand, il faut kozala entouré par de grands, ou bien il faut kozala il faut que nous soyons des personnes oyo bazali na ba instruction ya malamu na mitu na bango pour chercher ya ko rêver grand pour lobby na biso pe ezala grand. Ça choque. Mutu moko awafanda na yeka boyo mona alali dans la mukia ye te nga kuna na sala ki boye puis lokola mais nga na bité est-ce qu'il y a pas moyen moko de zate baluka moyen nan ba mega ko sécuriser dans nos réseaux sociaux oyo. Est-ce que moyen moko boye donc zate connaissez un peu de sécuriser ça parce que en tout cas sinon des fois je manque le mot. Sinon, ce que Jésus-Christ a été, je suis en train de chercher Barcelone. Je suis en train de chercher aussi Coquette. Ma belle n'a pas interview de fois balinga na bango te. Ba pesa ka ba interview ka et pas bateau yo bango balinga kawana entre eux. Mais nous allons continuer justement yosa musala na biso. Dans le souci toujours de vous informer, moi c'est votre frère Tadinga Lapa. Émission au comme on a le code de bonne conduite ezali pona koyaka. Des fois toko la kisa motote mais toko apporter un plus na biso oyo a osepela nango nzambe azwa lokumu ope a osepela nango te nzambe azwa lokumu mais l'essentiel na remplir devoir nanga ba exigence nanga na sali mosala nanga nazali na mission nanga onga na yaka kosala na télévision nazali na mission nanga onga na lekaka na réseaux sociaux nazali na ba objectif oyo nga moko na yebi ke na fixa ngo il faut na atteindre ngo il faut aussi pembeni nanga la nation congolaise diaspora bandeko nanga nyonso ba bénéficier de quelque chose. Voilà pourquoi tokolembate nous allons toujours continuer ya koloba jusqu'à ce que beaucoup comprendre que makambo mabe et futa nango kakate tokutani mbala sima lobe koleka lelo. Merci beaucoup.